Ebele ya bakongole baza komituna oyo nde nini libala to nini yoka eyano mbote balandi MDGDT ve mafuta ya sika nzambe apambolela ngai bino bisika nyonso ezwambi bino kaka ndenge tomesana koyela bino basango mpe kopesa conseil. Oui, eza ya koyinda kande boyoki nzembo na ebandeli do eyano toyeli bino boyebi mare bolimbisi na mélanage bino boyebi mare soka ye en tout cas ayaka penza. Oui, na yebisaka bino soki ya koloba eza tokoya so eza nango te ya na importance te ata so bato mosusu bakoloba nyonso te il faut kolobelaka. Mais il y a de ces sujets là ça fait donc ba deuxième semaine banungunungu makelele bachichotement bon ebanda nango mwa kala me mikolo nde mpenza ye makasi vibre bazalaka mwasi na mobali bamonai bango na kuzu bamonai bango na chetemba congolais. Mais bon ya mpe mabe te surtout ke toyebi papa na biso ale aza veuf donc akufela venir mobali akufela mwasi babengaki na français veuf. Mama biso le yanda toyoka mpe place abala te donc so babalani ya nango mpe problème te to mpe so balingani ya nango mpe problème te. Bandeko barumeur bachichotement bamakelele babilobele ezotambola ezolobama le yanda ya na ale mabama bazalaka mwasi na mobali couple yango bien couple ya bambinga mobali ya mbinga mwasi ya mbinga bakinois balobaka ya mbiji mwasi ya mbiji na mobali ya mbiji bakobota bana bambiji boyoka nde esone mbiji esone bien mbiji bandeko banungunungu ezotambola sur relation amoureuse ya nle ya nda ya na ale mabanga balobi keno baza mwasi na mobali. Les amis, c'est tout à fait normal. Pour namonaka ba commentaire bato ba chroniqueur musala bino lobela ba vie bato bon ce contre lobela ba vie banani ya banyama to ya bambwa ya ba PC so na ye ana ye ko beta masolo ba nzete na banyama na si bino mo bomona nkeno ka bino bato botonga boloba no mwa so bandeli boma siko boye bisanga nana boye bisanga bino boye ko loba na biso keno boye ba vie bato ba vie privée boye bisanga fallait to lobela ba vie banani. Et pour votre information, star a une vie privée teo. Muto ayebani. Un personnage public a une vie privée teo. Donc mambu ya eza la privée te. Soka yindi sito soka sali likambo za malamu za mabe en tout cas il faut battre le belango c'est tout à fait normal. Et pas mindele kuto za la grave. Boy m'amener le karana bolimbisa na oloba. Na opesa bino penda version avec des preuves. Na ba poto ezaka grave terrible David Beckham on a bomona ezalaka na ba hélicoptère ekobeta ta 1 heure du temps na likolo libanda lopango na ezoko yenga baozelaka Victoria bima na zamuso abimaka ke na kobwaka mwa poubele ke azali na sengla pa mama libele sali mwa komona na tse basusu ba photo botuna bato bavanda na poto bayima ba presse bayebisa bino wana singeleli. Mais non monsieur Beckham tozala ba video ya madame awa moto alibele penze ezomona monde nini tobwaka o te bolongola bosala boye te mais isolola ti mbongo eleki tiens balongoli yango. Donc business c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Siko biso ne ba africain to timbaka te to comprendre biso makambo te yango bomoni tozalaka la bifinga biloba loba biso to a presse biso to a média musala ya média musala presse ezalaka yango kolobela ba vie ya ba star kolobela ba vie ya ba artiste kolobela ba vie ya bato. C'est ça notre travail. C'est vrai kolobela en mal ezalaka mais ba kolobela muso ezalaka nango ya mabe te bino nde siko bozwaka ngo mabe parce que il y a des gens qui viennent ici à moni vidéo titre na miniature atalita bando finga muso oka koti afinika play a sauter c'est au comprendre lisolo ndeni abandi koma bikomela bando finga na uta osala émission ya mambo mwana le awa mutu moko kompenda ba commentaire bele na longoli yango na émission wana mutu moko kompenda ba commentaire na moni penda lelo ke non na ndimi lelo ke non mbongo YouTube za mbongo masumu mangala mabebo epoa nini ko mangala makasi epoa nini dona ya nanga na ko sumuka na YouTube pona zo mbongo loin de là j'ai pas ce temps. Et nous on est là pour éduquer, pour conseiller un moment moi ambiance moi pétage moi koseka
moi koseka ezala nango ezala yango bomoni ma nyonso te ezala ya kozwa en considération ya retenir bato ba rigueur et puis voilà bref les amis bato balobi ke non bamonaka bango bamisu bazomona bango bamisu no bazala mwasi na mobali banda kala non balingani bazomona mona bango na bakuzu non suku toke plus loin salote mbanga amonaki papa leo na le ya mbanga lianga mbanga donc bino mona ale mabama alele ya mbanga sérieux mais soki eza bongo en tout cas nga na kosepela oui yanda ya balate a déjà mukolo papa biso ala uta kokufela mwasi papa biso ala uta kokufela mwasi toyoki pe te sango abali parce que ça fait à peine un an depuis mwasi na kufi toyoki pe sango place abali te donc soki balingani na bango en tout cas biso to souhaiter ka ba bonne chance to sepela kutu to kobeta maboko parce que nga pona nga eza couple mo et simba déjà ba jouera trop bango mibale moi état mwasi na mobali et à part ça les bango nyonso mibale ba bato ba se respecter to yebi ba artiste comédien généralement et belé ba bato mo ba se respecter na bango te ba bato moko botani te ba maman mikolo to to sala émission awa ba ko sala ba émission ba ko finga ba ko sona mikolo bana ba plus de 45 ans bana ba koko par exemple donc ale mabama c'est une personne mabana c'est une personne personnellement na yoka na na ba bêtise te na barando na ba mambo to yoka ya ba misusu wana en tout cas c'est vraiment une personne qui se respecte et les appareils aza mwana mwasi moko alinga na ye aza trop caméra te quand je dis trop caméra en dehors il y a film il y a nini il y a théâtre quand de basala musana bango que no ka boye ba show off ba mativi elle n'est pas dans ça yanda ya normalement nazana ba nyone belé ya onto sola asute on s'est parlé calé petit na mo boye asengara ya boaka nga sœur le pardon asa la théâtre mais pas trop abogelanga sœur nanga abogelanga mère nanga maman onani apesi kombo libanga ezala propre moko non na le yanda siko croyez-vous que une telle personne nga nakoya ana ya koloba mamba mabe pona bandeko des fois nzamba limisa bino ya problème te ezala na film moi Vincent Chilu je titre na bona bosani kala boaka nga etant cousine na libanga ezala propre siko bazali mwasi na mobali na boye tato ando j'aurais pas Vincent comment ezala nani azana mbuma Richard voilà abwaka elo mo boye ayo moni cousine nga à Londres non na lelango siko alobi komo aloba mère d'Orcas là elo mo bongo grande dame alo ça la bien makasi na lela libanga na to koma osolola bon j'ai perdu son numéro et il y a pas longtemps to ba contact ozonga na Facebook mais tellement naza muto mo soni vu que na akotanga ba bimingi naza na mo ba nyongo na ya onda linga bouger te mkoka na mona ngeno na osepelise bon na zongeli sur sola na vraiment c'est une dame qui se respecte beaucoup le yanda ya après moi moi lingane ba problème te bien kaza muto kanda mukose le asiliga ba mais aza gentil très gentil asola bien aza vraiment simple aza bien en tout cas moi personnellement na souhaiter ba on ka ba bonne chance so yeza penza ndengwana en tout cas ba good luck et bongela bango to ebite so eza ya solo tokoloba te que non eza ya lokuta tout comme toko confirmer te to peut confirmer que eza mamba solo bino boyebi eza na daje lo ba mai ninga na pamba te il se pourrait pe bato ba soupçonner eza pe mamba solo ezalaka tout comme ko ça pe eza na ngoka relation amicale bazana bango ka ba collègue et puis voilà et basola na bango bien parce que biloko wana pe ezalaka moi swana mo mbalo na bakama mingi et comment dire que non ba moi swana mbalo mais bazana bon moi swana mbalo te so eza bongo en tout cas moi personnellement je ne peux qu'acclamer so eza que non na ebeli ndé na ba faux position et na na bisa alen keba so pe na ebeli ale na ba faux position na ba yanda ya keba mais comme bato ba se respectaka et to yebi bango ba ndeko na biso ba bani musalo kala et puis parmi bato bazala moi caché ou encore casier judiciaire ya propre par rapport à bata théâtre en tout cas ba na kati donc nga na souhaiter bango ka bonne chance. Et par rapport à confirmation que moi c'est na mobali en tout cas je ne peux pas confirmer ni affirmer tout comme koloba pe que baza moi c'est na mobalité na koki na pe ko démentir te parce que on ne sait jamais les Quinois disent on ne sait jamais donc il y a des gens au ba mona bango
et bazo soupçonner nga za na poto bande on a moneli bango wapi nde bazo soupçonner que ba mona bango na bakuzu soki ndenge nini so ba mona ekoza peta muso na cadre musala ouais donc ekozala ya solo tout comme ekozala ya solo te question mark donc soki ke eza ya solo e bomba malango te e nga na ko souhaiter kutu so ba olingana na bango babala na bango ezali eloko bien tokotia mpenza maboko tala ba artiste na biso ba star na biso ba good luck babokola Soraya babokola Soraya tala lelo babilobela ekoma olobama likolo ya parce que bamona ale na mobali te a privé Batista mwana seke suspect mwana na ya Batista te boke sala Aden donc babokola Soraya ça de longola ba équivoque nyonso wana. C'était ça les amis, abonnez-vous massivement sur MDG de TV Mafuta Sika. C'était moi la grande dame na toli non actualité comprenez mon émotion et kenda kabo YouTube kabo ya YouTube kabo chouette inami m'a dit yo be mission na yo wana oloba malembo nde soki nini ozokolalisa bato pongi opesa bilenge te ya solo wana bande obokomelanga nanu ko ka feedback eza mpona koaméliorer mosala te nayebi te elle m'a dit ça hier nga nayebi se makambo ozoloba nanga vraiment yango wana bon esalaki nga mwa chui moke me nalobaki ntango na kosala émission na kotuna baabone nanga na bato balinganga so eza makambo ya solo bomoni nde nini vivacité ezalaka te na matisa na bakisa to nde nini parce que elle m'a dit ke no nalalisaka yango alandaka bavideo na ngai mpenza te soko abandi akataka na ye inami monami blanche que je salue en passant aza na Italie na otindele vidéo na oyebi soki nabwaki libanga do aoblige ayoka ntina na suka Blanche moi mwasi wa mokuse oyo alukela ba problème bande obokomelanga boyebisanga so mambo Blanche alobi eza ya solo ou encore si vous avez so bozana ba remarque quand nde nayebisaka bino toyokaka na biso moi personnellement en tout cas nayokaka na ngai dites-moi que mère tolingi obakisa bolongola boye et puis voilà donc tolekisa ngo na nini na tokotamize yango soki c'est bon et puis tosalela yango kwa nzamba pambolela ngai bino c'était ça pour aujourd'hui mikolo komba assistant ba vidéo mi pousser pour on peut se bino pétant talaka de bonnes choses à vous moi je vous love et que Dieu vous bénisse et de bonnes choses merci au revoir à plus bye surtout abonnez-vous partagez likez commentez